monde moko bato comme l'exception que Satan en personne azali. Soko tali même na kata famille bolingo ezate lipamboli pe vanda kate. Et si ka bolingo ezate nzamba okoti lipamboli te mon frère. Même na kata ba couple. Ce couple on a boyo kanezate lipamboli pe ko vanda te. Nazomo na Congo lokola loboko na nzamba ezali souté. Yango nazo sa bande ko na biso mingi ya ba comédien to linganaka. Na kati eza eloko eza ezobomba bande ko na biso ya comédie lelo. Ezali balingani na nute. Yo zotambo na malamu te. Ozoboto la mibali ya bato. Ozoboto la pasi ya bato. Ozokende ko simba kisi. Eza de belé lelo. Bazolo banabalika ba prophétie mais etambolina bango so tali mutu mususu azo finga basala nzambe na média azolo bela ba prophète mabe tanto yé moko etambolina ezana malamu te. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, soyez les bienvenus. Moi, c'est-à-dire Ngalapa. L'émission, c'est la maturité spirituelle. Vous savez, cette émission a l'habitude. Mingi. Nous sommes là beaucoup plus pour na bébé spirituel, Sobabungisa et Likia Nabango, Namakambo Etali Bonzambe. Nous sommes là pour na koluka moyen ya kopé sali susu encore une fois espoir naba o bazangaki espoir. Aujourd'hui, l'Internet, avec tout ce qui se passe avec nos prophètes, avec nos dadis, avec nos évangélistes, en tout cas, moi, confiance, komi kokima, moi qui bonzambe pe et komi kokende moi trop. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis déplacé, bien que le corps ne me permet pas, il y a qu'au déplacer, mais loko les ali makamonan zambé, je me suis déplacé moi personnellement avec Bandeko Nyonso Bazali Awa, équipe technique, ils ont tellement bombé, namoni ba Yamsi Yambe Baza, ba Jimmy Bokeli, ba Brad Bumba, Jiken, Ntoma, Dinish, Moussoussona no Boakete, faut appeler ça bon avant de dédicacer. C'est justement pour faire Moussala Yanzambe. La maturité spirituelle aujourd'hui, nous avons le réel plaisir pour vous. Yakoyambe Labino, le prophète Pachi, Nakanisi, c'est pour la toute première fois. Alekana micro, il y a Top Media Télévision, on a émission La maturité spirituelle. Mon réalisateur, ce qui est le langage moko, on peut permettre ngai to luka moeto meka ko solo la pona o etali kibonzambe. Il y a des choses graves, il y a des choses sérieuses. Attaque obino bo moniana eza juste moi babilo ko moya mikie mais na kati ya émission, c'est là où se trouve makambu nyonso o esengeli. Prophète, bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Non ngolo yeso zo batela biso. Ça fait très longtemps hein. Oui oui. Alelomba liboso quand même au permettre to ça l'émission. Non, tous allés. Très bien. Très bien. Est-ce que tu as fait une émission dans la Losamo? Azan Zambé, Yesu Oyo, Tozoluka, Tongo Pepoko, Moma Ozali Ayo, Tikete, Bato Bazolanda Biso, Babi Kaloboko Nayo, Nakombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà. Une petite présentation pour Naba Obakolando, pour Namokolo et Alelo, et puis pour Nambala Liboso. Oui, moi c'est le prophète Pachi, Bomolo. Très bien. Le prophète Pachi Bomolo. Pourquoi prophète Pachi Bomolo? Oui, Zali Kombo Oyo. Baboti Bapesanga. Ok. Ça fait combien de temps que vous avez reçu Seigneur dans votre vie? Pour Obanda, Kolendi Samisus, ou même Abango Penaki Bonzambe. Nabotami d'abord dans la famille au papa, Azaki pasteur. Très bien. Très bien. Maman. Azaki dirigeante ya Chorale B ba to na baba na fait pas ko bazo kama ngazolo ba. Très bien. To bani makamwa nzambe na bo mwana na biso to zo bota na famille chrétien. Ngamoko na yoko zo baptême na 99. Très bien. Na zo baptême na 99 na bandi ko diriger Chorale A na zaïbe sous dirigeant na Chorale A ti na yoko koma na 2002 Nego kutana na papa oyo abimisinga azaki pe moko ya pasteur fait pas ko tanga longwe ameminga vraiment na église ya université de la parole de Dieu. Très bien. Na Sahel Nzambe le rôle berger évangéliste type na 2010 déjà comme prophète. Très bien. Aujourd'hui, cette émission ça s'appelle la maturité spirituelle, c'est justement pour les enfants de Dieu. Bazou baluka kozwa. Est-ce que vous avez un père spirituel? Oui, Azali. Il s'appelle comment? Le pasteur Jefté Moudi. La dernière fois où vous étiez avec votre père spirituel, c'était quand? Non, à chaque fois, nous avons une communauté. Ok. Une communauté, une église
Université de la Parole de Dieu, il y a Zali na Congo central. Très bien. Ngana Zali na Kinshasa. Très bien. De sika ngana zo kambasko église mais na katika il y a vision ya papa. Très bien. Votre église se trouve où? Parce que nous avons des prophètes YouTube, oyo bazali ba cher na bango ezali ba micro na biso, ba betonga na bango ezali ba caméra na biso et puis ba permanence na bango ezali ba chaîne oyo ya biso. Votre église ezali na Lemba na terminus na Kimafik. OK. Numéro combien déjà? Kimafik numéro 24. Très bien. Les enfants de Dieu, c'est comme ça que Bisoto Lukamoeto Banda émission Oyo, mesdames et messieurs, c'était une façon, il y a Koyeb Sabino que la maturité spirituelle, nous avons l'habitude, il y a comme ça la moi sélection, il y a Basali Nanzambe pour Nakoleka Awa. Nous n'allons pas faire comme ba confrères na ba concert et belé bazoko salango, bazoko lekisa ba charlatan, ceux qui viennent en tout cas pour nako dévier attention, il y a bana Nanzambe. Na makambo donc Esengeli, nous voulons faire l'émission Nandenge donc Esengeli. Prophète, aujourd'hui, lorsque vous regardez vos prophéties, d'abord, face, il y a Makambo Nyonso, Ezokoleka na société, et beaucoup plus, vous voyez des morts. Tout autour, il y a des comédiens, tout autour, il y a des célèbres. Est-ce que le lot, les gens, les enfants de Dieu, Bakoki Lissou Kosala Bino confiance? Parce que Belé Bazokolo Baete, Bouzo Belé qui moi trop tout autour, il y a Moussala Nabino. Naoki Koye Bisolo Komoko. Très bien. Tokoki ko critiquer mutu me ko critiquer comme Yesu te. Très bien. Biso nyonso to memi kombo ya Yesu. Tango yambinga awa oyambinga yi lokola prophète par rapport au yoki pour moni que mutoyo il faut na l'exayer pour na kombo ya Yesu. Très bien. Oui. Musala otozo sala ezali musala ya bato ya Yesu. Musala ya bato ya Yesu yango nde tozo mema. Parce que biso ba otozo mema musala ya Yesu. Eloko ni toki ko sala, eloko toki ko sala ezali ko batela kombo wana ekende na kokoya te. Très bien. Prophétie eza mabete. Mais il faut qu'on y ait une prophétie et où tu vois. Parce que diable si alobaka. Prophétie. Diable si atina rappel batunaye ba kene koye bisape mutu. Lokola lelo na kati ya média ba prophète ba komi ebele mais il faut qu'on y ait ba semence ni noko yeba o azali ya malam non azali ya mabe. OK, c'est ça. Tokoye ba bango ndenge nini Bible lobiete tokoye ba bango na nzela ya bisala na bango. Selon vous, quand vous regardez aujourd'hui, au lieu que tout trouver église na place donc Esengeli, mais nous retrouvons le monde na kati ya église. Vous pouvez vous dire quoi en tant que prophète? Moussa na biso toko sala pour comprendre des alliés. Ba me la biso ta ba vidéo bazo pesa pe batu batem. Il faut comprendre que tozo mema batu na kati ya Christ. Le véritable miracle les alliés ko yambisa mutu Yesu. Très bien. Ce que yambisi mutu Yesu ndazu batem. Nous comprendre que mutu azo sala musala. Parce que la Bible le dit, ceux qui deux ou trois ba bongoli motema et sengo fête. Est-ce que na lola ba fête sala makaka? Parce que awa biso tozo sala ba fête. Fête ni tozo sala. Mutoyen na message a pesi prophétie. Tout oyo comédien ba kokufa. Et kokisami ya sali fête pour le coup munaye matime ya Yesu te. Très bien. Est-ce que na quand ya message wana combien de personnes babiki? Pe ba bongo li motema na koyoka message ya bongo. Biso tout opesa ka message. Mais ce que le problème est alini na kati ya prophétie parce que ceux qui na lobi bongo to yaka kopesa prophétie pour na ko sepelisa batute poto zo ba grade. Très bien. Mais to yaka kopesa la prophétie babenga ngo le parler de Dieu et lobeli na Nzambe pour que mutu otozo pesa prophétie abika a comprendre que mabelingeya na sala nini na milengela ezala batu moko balobi ke ba prophète bo pesa ba prophétie ya batu bazo kufa mais pourquoi pas bo bonde la répondre na bango na ina répondre ce que batu wana parce qu'on a ko répondre bango pamba te mais il faut na répondre bango na Bible pour muto comprendre que so ba pesio message balobi peut-être que muto a pesio message wana yeka kanda bonde la pona yo non tozotanga ya mais bino des fois vous exigez hein na moni yango alors il faut s'aimer et pas nanga parce que
nana force wana lokola nzambe atalisa kinga. Moi j'ai la force en fait ya kozwa ngo ya ko dévier ngo ou ya ko limusa ngo. Les problèmes ezali ko semer ou bien kozwa offrande ya ko pesa eza mabete. Mais ozo pesa offrande ngo wapi? Et puis et pas nani. Pe pas ya nani. Très bien. Totali na Bible mingi. Avant d'attendre on li komi oyo, na ina lobana na lobelo ko wana parce que bana nzambe belé ba comprendre naka yango te. Mon frère, Nzambe a obligeaka. Na ina lobelo ko moko. Bible zolo banangai Élie les prophètes. Israël sécherait ses côtes. Zamba bade kotinda kombe aya kolesaka Élie. Nazo melisaka ye mai. Tango mai ekauki kombe pazo ya lisusu te. Lokola Yesu ayebaka lobi ya moto. Zamba yebisi le prophète Élie kende na Sarepta landangai. Okokutana na mwasi moko. So tango Élie aye na yebite ke tango Élie akuta na mwasi wana jidlanda. Mwasi wana tikala kaka na farine na huile. Azolo kota bakoni po asani po alamba yango po alia po lobi na mona ni ba osani bakokufa po eloka kolia ezate. Ezalate. Mais prophète aye bisabi sala non ponanga. Moi ça est-ce que nzambo atindi yo. Ayebite ke ngana tika na farine na huile. Le problème ezali moto azo yamba prophète il faut zala na miso ya komona ke nazo sola nani voilà. Parce que elobeli na nzambe ekoma koleka bana na nzambe pourquoi bandimi même bantoyo babenga kabiso même bandimo bazolanda biso il faut que senga molimo na nzamba kamba yo o comprendre moto azote ya zanani. Parce que moi si wana soka azalaki na molimo na nzambe te mais alingaka menga Élie escroc. Pourquoi? Tango Élie aye moi so azalaki na lokote azo na calcul na azo bimaike na zo lokota bakoni pona lamba pona lia. Ozola nanga très bien. Ce qu'on a place au bongo. Pona biso lelo baka babenga Élie tantôt escroc. Oui, escroc. Le problème ezali po sunga biso na ba mama ko semer za mabete. Na mona ba miso ba sema ba somba ba instrument na église. Ba miso bazo sunga ba orphelin eza mabete parce que ozo pesa yango wa. Est-ce que molimo na nzambe tindi yo? Est-ce que oza convaincu parce que offrande ya kosala pona sepeli sa prophète et même pas imroté. Mais nazo sala loko yo nzamba tout singa na sala. Très bien. C'est ça. Et puis sa solution te na onazo luka. Solution na onazo luka. Très bien. Pour ezalaka bongo. Na ina expliquer batu ba comprendre la prophétie pe miracle. Parce que ça batu mususu zo bete boye bo pesi prophétie bo kei bo bondeli pona mutona te bo kende ko luka ye. Ba kenda ka ko luka. Mais appela mususu moto ba memeli message ye pa yaka pe ko luka. Ko luka oui, baza. Nazo pesa message. Natangi na komo na Yesu. Amen. 2 Rois chapitre 4. Très bien. Verset. Pesa ordre. Donnez ces ordres à ta maison, car tu vas mourir. On a prophète Moutazoé là, roi message, roi Oazobe la linga kufa. Nzamba tininga bi pesa ordre na katanda kuna yo. Oyo na zolo bezali ainsi dit l'Éternel. Voilà. Olingi okufa. Les leçons a pesi message pour na kwa na moyo batebele ba lukanga. Ebele. On sait que c'est comme tu la prophétie. On est allé la prophétie de l'Éternel. De l'Éternel. Landa réponse, il y a roi. Pe mutuni na koki ko bika. Tango azana ta malade, o ba pesi un message. Très bien. Ézéchiel tournait son visage contre le mur. On a roi. Tango yoki message. Azum elonginaye. Abalusi contre mur. Et fit cette prière à l'Éternel. Oh l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face, natamboli liboso elongi na yo, avec fidélité et intégrité du cœur.
et que j'ai fait ce que bien tes yeux. Nasali oye kopesa yo sengo na misu na yo. Ézéchias répandit d'abondantes de larmes. Et Esaïe qui était sorti, prophète Obane Kobima, il n'était pas encore dans la roue, dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. L'Éternel lui dit à Ézéchias, l'Éternel dit, retournez et dit à Ézéchias, prophète, Zonga, un chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. L'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai attendu ta prière, j'ai fui tes larmes, voici, je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai en te jour 15e année de délivrance. Zambé atteindit les prophètes. Abisabi Zonga. Le temps, prophète aïe, appelle si roi message. Très bien. Bible dit que prophète a bondé la qui pona roi. Prophète a zana kaka. Moi na misala. Toza ba na misala toya kaka na message. So message obiso toye nango. Et le bête que ngaka fona bonde la pona yo. Yo posa capable ko yebisanga ke papa bonde la pona nga. Yo ne muto tindanga. Mais nga naza messager. Un messager simple. Zamba pesina ordre te ke na bonde la pona yo. Soki nzamba lobi. Prophète Pachi kende pesa mama bon message. Na simanango. Bonde la pona ya abika. Mais tant qu'on a un message, n'a aucun d'abord qu'au bon de la pona. Te fona zonga. Et là que ça mini. Prière il y a roi. D'abord il prophétie ayambi yango. Ayambi yango voilà. D'abord il faut qu'on examine la message. Très message. Très bien. Tant que zobima. Oyoki yango Nzambe. Au bon deli. Moto ko ki ko bika tango ba elie message abongo. Ezaka moto azotama na kobanga Nzambe. Moto akimaka lisumu. Moto azala likunya na bande côté. Moto abomaka ndeko na ende côté. Moto asala ka bolamu mingi na miso na Nzambe. Très bien. Nde moto okoki kozwa prophétie pe abiki parce que na moment wana ceux qui moto azala mbeta hôpital. Azala malade. Prière à minute oyo okoki ko sala eloko te. Obi prière ko sunga yo. Eza prière misala bolamu na yo. Babilembo oyo bilembo yo stiki. Oyo sali sali. Moto asala ka molamu mingi même akomi na suka Nzamba bikisaka ye. Amen. Natali na Bible na ngai awa. Bible zo bezaki na mwasi moko abiki pona misala malamu asekuli kola misala malamu tabita Dorcas. Batu baye kolela ye. Bazo babino babandi ko bimisa biloko tala sunga kanga. Et ça de belé lelo bazolo bana balkama ba prophétie mais etambolina bango so tali mutu mususu azo finga basala Nzambe na media azolo bela ba prophète mabe tanto yé moko etambolina ezana malamu te yo zo tambo na malamu te ozo botola mibali ya bato ozo botola pasi ya bato ozo kene ko simba kisi yo kotonga bato ko kelaka muninga na likunya siko okobika ndenge nini ozo na posa loboko na Nzambe yo mutu nzoto tona misami na mwana mabe yango nazo bisa bandeko na biso mingi ya ba comédien to linganaka na kati eza eloko za ezo bomba bandeko na biso ya comédie lelo ezali balingani nanu te baza na ba guerre kati na bango na bango o azo sekisa moninga me na sima na ya tonga moninga bango nyonso tout est baza mabe eza pe na kati bato pe bazo tamona ko banga Nzambe bazali mais plupart na bango eza na bato pe bazo simba bisimba simba na kati na bango mona mutaki ko simba kisi po yena leka moninga na succès mais bolingo zate siko okobika loboko na Nzambe ndenge nini ebite bele so basambela Nzamba sola. Pendant tout ce temps, il y a Onion Soyezo, les cas. Au Tikala, on a même prophétie pour les comédiens, parce que j'ai l'impression que cette fois-là, les prophètes sont beaucoup plus. Ma prière n'a bango, ils focus sur ce qui concerne les comédiens. Le problème, c'est quoi, Nakati Nabango? Zamba okolobe la paix, prophète. Mais le problème, c'est que Toki Kobo, il y a un message sur tout. Ceux qui ont Nzambe azoti naka basali na ye kaka contre ba comédien et l'homme soit ali pe babo ya kapena nous pété
ba examinaka oui message oh yende prophète ozolinga message oui ba numéro na biso to pesa na se alors prophète donc yo numéro no déjà deux ans c'est on a na mon message moko pesa ozolinga ye awa est-ce que to ko zo temps prière te mo suppose message wana mais on en église na se ko sambelaka oui si papa na la na émission oh prophète ozolinga message mais na boyi na nuko koboya yango mais na memi yango pa na yo obondela pona nga mosusu be yo moko en tant que mwana na nzambe soki osambelaka oki ofukama mpo bando oluka lokola roi oyo roi asalaki roi bandi d'abord nanu kobondela avant banda nanu koboya message roi boyi message te roi bandi kobabi nzambe natambolaka na kobanga yo nasalaka nyonso olobaka na nga est-ce que bele bazotambola na kobanga nzambe eza na bandeko na biso base bele bazoboma mabala ya bato ya poto ya bamamo baza na poto surtout bino baprophète ebele non mais le problème ezali nini onga na koki koloba na bana na nzambe oyo bazolanda biso très bien eloko onga na koyebisa bango ezali nini problème lelo ezali ke koluka nzambe na solo mpe na kotamona koluka nzambe ekoki mpo protéger mariage na biso tobomama libala mutu te non mais makambo bino boyaka nango des fois et ça la destruction il y a ba mariage à bateau c'est ça c'est ce qui craint voilà ezalaki juste entre parenthèses mesdames et messieurs tout côté na deuxième partie à émission Nabiso. Je rappelle que nous avons reçu le prophète Pachi l'instrument de l'Éternel, son numéro est affiché si vous avez besoin. Il y a pas de consultation prophétique atala makamuna yote depuis okenda poto mokande za la raté depuis ozana Kinshasa awa ozagana musala te. Ce n'est pas lui qui donne ça, c'est le bon Dieu. Il est juste l'instrument que le bon Dieu utilise pour nous orienter dans makamusus. Aujourd'hui, nous regardons dans le monde, il y a la célébration satanique. Oyo nakanisi na taonga nazoko solana bino Jiken azumo panzi menangambo wana bazoko lakisa biso une petite vidéo. On est en train d'humilier notre modèle, notre grand maître, notre image, le Seigneur Jésus-Christ. De l'autre côté, bazoko tia Satan na ngwende de gloire en gloire par rapport à Batuna Mokili. Et puis si vous regardez derrière, il y a plein bateau belé, bateau Nisami Mokili et Yepé belé pour la komona. Comment est-ce que le diable en fait a marché sur les enfants de Dieu? Comment est-ce que le diable cherche à humilier Mokelinaye au vu de tout le monde? Vous, en tant qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu aussi, j'en suis sûr. Okoki kolobanini, commentaire na yo ekoki kosala ndengenini, parce que c'est là où biso tozo linga penato fanda pour les enfants de Dieu. To commis déjà natangwa suka. Très bien. Jésus revient bientôt. Makambo yeso lobaki yango ekomi déjà kokokisama ouais to komi vraiment na soka to se sune ka mokoko lobate peuple de Dieu de tabazo yo kabongo eza déjà ba moko makambo yo nzamba la kisaka ngo biso tango eleki déjà 3 mois to lobengo même na ba média mususu très bien to lobaki na rôle audio que ezali monde moko bato ba comme l'exception que Satan en personne azali bato banena surtout na bandi ko loba ba église oyo banene ko boya combat spirituel que Satan est juste azali parce que tokoki ko sala nini et loko biso toko sala ezali to pona déjà nzela ni toko tambola ya kotika mabe ya kolokelo na Yesu mutu fo banda ko boya soko ko banda ko boya même makambo ba komami na Bible talasko o eza kunana makambo salami na Brésil oui sozo boya bande ko la biso ba brésilais baza frappé ba ba salaki kilti na bango ya ko adorer diable oui eza stati mobimbo bango ba sali to ko meka ko zo yango na quelque temps na ba mission to luka to sala to vandela yango to banda ko expliquer bana na Nzambe eza makambo esalama déjà mais lelo
basi nango pe komo sala na mikolo koya to ko beka pena ko vandela yango pe ko expliquer ngo bana. Les conséquences c'est quoi lorsque nous regardons, lorsque nous voyons ça, les enfants de Dieu aujourd'hui, surtout les bébés spirituels. Émission d'ambition c'est la maturité spirituelle. Remonter, donner encore l'espoir et pas ya bana nzambe. Vous êtes un serviteur de Dieu. Lorsque nous regardons ça, diable en personne, boyena moi, makambo biso toyoka kake, le diable opère la nuit, mais aujourd'hui diable a commis coopérer aux yeux de tout le monde. Ba bengsi pe batoué, belé ba yé pona ba adorer yé ba lukamwe ba humilier mokili na biso. Okoki koloba nini, message nini fort. Okoki kozala nango et pas ya bana na nzambe pona ko pesa bango espoir, ko lendi sa bango ba bungisa likanisité. Et là, on a encore le tanga proverbe. Très bien. Tanga na proverbe chapitre 8 et proverbe chapitre 9. To meka tanga yango mbangu pour toi acclamer yango vraiment, to expliquer yango ba na nzambe. Très bien. Pour et là, comme si to ko le bezate, ça déjà makambo déjà tomona yango pardon tomona yango pe toyoki yango pe to simba yango mingi tolobela yango déjà pas ya bato ete merci Proverbe chapitre 9 voilà pe loko oyo ezo sala malelo Proverbe chapitre 9 verset 1er la sagesse a bâti sa maison il a taillé 7 cornes il a gorgé ses vertus. Il a envoyé ses servantes, il a crié sur sommet, la haute de la ville, que celui qui stupide entre ici. Et il dit ceux qui sont d'éprouver ce gens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'aime, quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Ok, alléluia. Et là, on est Nezali. Et ça, c'est ce qu'on bateau. Va comprendre Mokili. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. De l'éternel. So, il faut bateau, comme Manakobanga Nzambe. Parce que Yamako Kolo Mokili abominyama. Azuma Kila Penzoto. Abanisko kotonga ndako po abenga bato bazama yelete bato bazama yelete musabi so toko les amis yoko so bato baso ndima Yesu te ba ya ba mela makila pe ba lia nzoto na ye ba ndima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi parce que ba comprendre que makambo ezo sala makuna ndeza siko mate otoko te yati que moi makambo ezo le kana Brésil eza déjà ba signe ozana patmo samona que et kokoma mokolango soki bobandi déjà ko comprendre bandi komona Satan bandi ko bomba manisute Satan bandi ko bima siko que Jésus revient ya on ina madako yebisa ba église oyo boya ka kombo ya Yesu est-ce que tango bato wana ya monde sataniste basali ba kilti na bango parce que muto bane ko beta wana basali na image wana ezaki tata onda ou betaki kimbango Jésus Christ so na sima na bango ko humilier kombo ya Yesu wana nini komeli bango catastrophe naturelle mbula wana na mona ngo so na betisi mbula wana bato bakufi wana le créateur ya likolo PC tete papa sunga siko bato balobaka eke kimbango aza Yesu aza Nzambe parce que kimbango mutaki beta mbula wana non ya vani wana nkamba na vestet asungi siko bato wana nani non pour toi bisa bato que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Donc, même les occultistes, même les sorciers, ils savent que yende mutu biso to kombataka yende mutazanzambe yende do alonga biso do ekulusu ayaka pa kufi bana mikolo bisa to passe kui alongi biso do ekulusu alongi biso alingaka te ba humilier bato basali kilti na bango bandoki basali kilti na bango na suka na bango ville mobimba mai 3 jours après chiffre 3 wanda basakana nango te la résurrection ya tango azo sala Salomon zolo babi kolonda kwa tonga
abomi nyama atie makila atindi ba servante za biso ba église biso ba église abi biso boy bokende bozo bato baza mayele te c'est que muta yebi Yesu te mayele te azo tambola lokola mutu moko nyoka place mabe ko komela ko yeba te c'est que na pasteur o pa boya ka Yesu na begizo tout balobaka Yesu aza nzambe te baza bato baza mayele te yango bible zo bete ebandeli ya kotambo na kobanga sagesse c'est que moto ayebi Yesu moto azotambo na kobanga Yesu c'est que aza mayele ce que mayele nezani ayebi ke place na ko simba te place ofena simba te moi ça bato na ozwa te kisi na simba te nako tangisa makila te nako boma ndeko na nga mutu te très bien nako tia poison pour na ndeko na nga te nako boto na ndeko na nga bozwi te mayelo na bali ko tina ebike ata na bomi yo etol ne koma yanga te très bien ozomona parce que mutu abango ako comprendre que ta oyo to komi na temps parce que bata bango ne soko ba komo comprendre tant to okende mokilo eza bisote frère. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a bisote. Attends, tongi. Attends, tambola bamituka. Il y a bisote. Attends, bali lelo. Ozumo, nazumo si na komi yanga. Nazuma peka na bani ko matana otambola. Mon frère. Tuna bato bazu zolo na bango bazali kende na ba cimetière. Bato na surtout balali bazaki lokwa biso. Ba ko betelo sango esika bazali. C'est jour de mongo na bango. Ndoko comprendre okozanga ta mai lokola l'homme riche azangaki pourquoi otambolaki na bobangi nzambe te buluye ko zangaki mai pourquoi yebaki Yesu te. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les abonnés de Top Media Télévision, notre émission c'est la maturité spirituelle. En tout cas, regardez ces images ici. Brésil les alliés mboka obiso to yebi ke christianisme ezala vraiment makasi côté kuna d'ailleurs même ata statue na bango et symbolisaka déjà ki bonzambe. Mais si aujourd'hui vous voyez que les gens venir se moquer na Jésus-Christ, ça dit beaucoup. Tout ce que nous voyons et l'autre sika ezalité parce que nion son amakomami et l'Obama qui déjà n'attend de la fin beaucoup mon aboyé bana bakobanga ba papa te koufe kokota patati patata tout ce que nous voyons et lingi koloba nini bande konangai nzambe akomi pembeni Jésus revient bientôt Tomi Lengela. Laissons la place na nzambe. C'est lui le tout puissant, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Preuve aujourd'hui Brésil baluka qui kosa la face parce que bango baza mukie nzambe azali mukolo nyonso donc eza ye mais bandoki bazalaka mukie ata basangani bandoki nyonso ya mukili mobimba quantité na bango ekokokana na quantité ya nzambe te parce que nzambe azalaka na limite te conséquence ezali été ya bisope nous qui passons donc à la télé pour chercher à escroquer détruire nuire kokansate que non nzambe azomonote le bon Dieu atalaka même atana se amai même là où yo yebi ke mutu akoki komona ngai te mais nzambe azokomona yo. Changeons mentalité façon na biso ya ko vivre surtout vous qui prétendez prier tout ça est nzambe na ndenge esengeli. Prophète, un message important pour na bandeko bazolanda yo par rapport ya mokolo alelo pour to luka meto tikayo bandeko misupe bazawa ba travailler na yo. Oui, et là, on a quoi bateau, Jésus revient bientôt. Très bien. Totambola na kobanga Yesu. Surtout kobanga komboana. Na inazo fan de la mingi. Bateau basala baninga mabe. OK. Parce que toyebaka Congo ezali mboka nzambe. Mais pona ngai nazomona Congo lokola loboko na nzambe ezali souté. Papa émission comme na suko lingo bimsa su makamabo seke et que et comme mabiso molaït loboko na nzambe na Congo ezali susu te papa. Congolais a comme na facilité ko bomande ko na ye. OK. Congolais au moni place oyo satanaza. Likunya haine evandaka. Mais si kan nzamba zali pe okoyo kande kono na mabe
bengaye. Mais Congolais bongote. Réseaux sociaux comment place ya kozongi sana ba rankine. Évangile les autres maté Congolais zo like sabo lingote. Congolais na vani mokolo moko na moni rankine ya ba Congolais ya ngambo na biso na RDC. Ko fingana. Mais degré na moneli biso. Tozo fingana bandeko na kuno ba bon senga pardon. C'est que yabiso eleki yabiso eleki degré. Nazo na nango na hotala. Non, toza bato tozo tambola ko Yesu. Il faut que la température ya mokini ngezo tambola. Et si ka ya bongo le boko la nzambe za la te. Alléluia. Soko tali même na kata famille bolingo ezate lipambo lipe vanda te. Et si ka bolingo ezate nzamba ko tali lipambo lite mon frère. Même na kata ba couple. Ce couple on a boyo kanezate lipambo lipe ko vanda te. Même na relation tozo tambola amitié. Ce qui bolingo ezate satana okotsa kokuliwa. Et si que ce Congola vandisami. Congola vandisami na ko boma. Congola komi ko boma ndeko na ye facilement. Yango moni ba liwe komi ko liwe moko o mais abilité piquer ka crise. Batu bakomi ko fana osati muto bozaki na ye ndeko. Ndoka ne ndeko wana kendaka pa batu mo. Ya na ye bisolo komoko ennemi na yo aza ennemi ya camarade na yo o aza pire yo. Mais kolinga te ke ennemi na yo akoma ko solaka na mutu oyo aza ennemi na yo. À cause de la canal ya mabe moko boy. Aza canal ya mabe. C'est que yeba ke mutu wana aza mutu ya double mbeli. Ayoka kuna patonga kayo, ayaka pe koto patonga kayo. Très bien. C'est ça la sorcellerie. Même la carte église est commis. Au sentiment batazo semble la mibengi pasteur. Mais pasteur il est capable de reconnaître que mande konaye, ya koloba mabe ya ndeko na ye pa mutu mususu. Yango semence evani na Congo. Mutu mususu mone ka leki yo. Na leki ye, chaîne na eza mukie, na leki ye, na zaboye. Mais eloko zo bundisa yo eza lelote. Azota la lobby na yo leki ya ye. Yango efai na kati ya Congo. Yango na ina pesa conseil moko na gouvernement na biso. Eloko na ina loba na gouvernement na biso ezanini. Toluka aide na mboka bapaya te. Potonga ndako na yo kotala ndaka ba voisin te aya kosunga yo. OK. Aolinga te. Toyambi président ya France na mboko. Oki mamba yebisi biso. Eloko oyo tokoki kosala pona bitumba esila. Congolo fa koma moko. Unité nationale. Unité poto sunga mboka na biso. Mais ce que tozo travailler na kotala ba aide pa ya baninga. Monguna nyo yeba ngo ke pays voisin tout o ezingi RDC azalaka monguna ya RDC. OK. Ako aider biso ne côté. Très bien. Chef de l'État gouvernement oyo congolais azotala édité congolais azotala Félix Tshisekedi. Na 5 ans oyo Félix akoyebisa congolais nini kena kena ko luka aide pa ya batu baboyi ko sunganga mboko ezokufa ndaku na yo batol etoboki ma ezokota ya ba ndeko na biso gouvernement na FCC oyo soki osombi lopango ube oyo ko futela okuti moto abana ko futela liboso na yo atiki ba trou ko travailler ka bongo te pour pesa effort ezateke mboko ekufi pona 18 ans ya Kabila. Bato FCCT, bato à cash. Bato ya cash. Non, cash te FCC. Non, FCCT. Union sacrée. Et union sacrée. Union sacrée. Ceux qui babandi ko travailler na kotala ndenge Kabila tikaki mboka. C'est que tozo songa ka sima. C'est que biso pe to elobi ke biso pe to travailler ka loka ya tiki. Tout ça la ka cercle vicieux.
tokobakisa eloko te pourquoi ye mutabomi mboko ezaye libulu déjà donc ezaki munene erto ye moto kunda eloko toki kosala ezali tobosani 18 ans na ye tobongisi ndako po mopayo akoya yoke eloko nazozonga kaka na maloba ya président ya France alobi depuis 95 ti lelo sécurité mboka na biso sala ini ezaki le susu nini te c'est que na fin ya Mobutu alembaki atiki Kabila le père aye alinga sale simbite bitumbeye c'est que banda na kopanda depuis temps ya président sortant Joseph Kabila ti lelo rien ne marche distraction tout ya 4 ans ya 5 ans ya suka oyo batu bandeko na biso ya union sacrée babeteli biso lisolo ka ya Joseph Kabila mais ba travailler te banani ba mbrier président Félix entourage bango ba uti wapi kaka bato ba travailler ki na Joseph Kabila bango peka ba ye ko mbrier le temps na bondeli na solo en tant qu'un prophète très bien na bandi kotala ndenge mboko ezokende zamba bandi koyebisa ngai nalobaka yango ke ane oyo élection ezala te na banda kopesa message wana mais na bandi kozonga kotuna nzambe lokola batu parce que naza prophète ya Congo mais naza prophète ya ba parti politique te très bien ah ouais il y a des prophètes aussi il y a ba parti ezala ba prophète ya ba parti politique bazoya ko baiser po bazwa mbongo koyebisa mokonza mboka ete deuxième mandat eza trop sire okozwa deuxième mandat mais nga na sambeli nzambe wanga namoni lokola mokonzi ya mboka azuka bato bautaki koboma atie bango nzambe ayebisinga manda mibale eza te prophète toi na caméra nazoloba yango nataki koma motu te nazoloba mpo na mboka toi na caméra lobi bakoya kozongisela yo vidéo oyo deuxième do mandat de ye nango nazoloba makambo oyo bible lobi alakela mabe oyo lobi makambo euti na nzambe te ntango nazoka koloba ngo nayebi ke caméra ezali nayebi ke baimage etikalaka nazoloba yango eza na va moko elingi eya va wana elingi eya tobondela mpona mboka oyo siko deuxième mandat papa tokomai dana suka prophète kutu dona peut-être yo mot de la fin mais je vais pas kolekisa yango boye deuxième mandat ekozala te eza prévisible te par rapport à ndenge yo osambeli par rapport ya écran prophétique na moyen nini parce que nous savons tous que na Congo la seule manière le moyen ya kozwa bokonzi ezali kaka par le voie ya zirne c'est quoi deuxième mandat et kozala te na moyen nini parce que déjà tout ça roulé nous attendons na mois de décembre awa tokeni na maponami po tozwa bakonzi asika na biso bible lobi Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mutu moko ta comprendre le langage prophétique ya Nzambe OK ozomona mutu moko te a comprendre le langage prophétique de Dieu il y a quelque chose ezolinge salama na mboko na kozonga awa to solango voilà ça n'est fini pour aujourd'hui mais au petit numéro de téléphone oui numéro de téléphone est allé plus 243 OK 89 227 44 47. Très bien. Au Bandelango pour plus 243 89 227 44 47. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobby École Kalelo, mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, en tout cas, commentaire Nabino et puis appel Nabino P et Kozala quelque chose de bien. Tosunga, le serviteur de Dieu, Tomi Sunga Nabiso Nabiso, Tozuatan Yakobon de la Nzambe. Nous avons que ces pays, les bons dieux abattent la bakonzi, pe nation Yambo Kanabiso. Merci.